Shida zo welela mobali le pourquoi owela mobali oza mwasi kitoko shida mibali okoza mobali na yo moko te elo wela mobali na voisine na pembe voisine soki aza mwindu na yebi pete soki aza chocolat na yebi te déjà nga ta na couleur nanga na tia chocoté tati on a complexe sa couleur à pembe te nzimba koma wapi oye pas azalaki les femmes en espèce copine nanga de longue date kobebani jamais na kobebana na ye Aurélie Nzimbu azali azana ba problème na ye kosambela bien sûr aboye kosanga suna bino so ezo trop kibonzoto trop kimokili omanga sana source okuti babibitinde ata yana ngana tinda mana pasi et boss comme président otinda na sens donc rôle na maman présidente ça te tala ngana vice président donc yé président vraiment comprenez c'est l'ambiance de l'émission j'adore comme ça quand on pena na ibana ba voisine natala ka biso o ba voisine banana en tout cas na ibi mambo wana te do yebi musique musu na parité si na ibi mais natala na ba voisine te bon non bon bango te no ben sa bango te to yo kana te na yo kité olobi na roboka bango te hypocrisie za mabe no dédicacer mutu te température est très élevée na boyeka loba na boyeka bata Paris ba fille no sa Paris ba pesa pena obika ba fille wana ya sac ya talo wana quoi ba garçon na bien ba la propre ba play hein Nicolo ba bi na Belgique ba garçon na Londres to beta to luka les grandes dames ba so lambongo ozango ba Hermès malembe ozango ba malembe aloba mama bilamba te malembe Sandra oh ok ma vitesse boye na tuni kes olingi ninte alobela mama bilamba te grâce mbise na sapete na chinois de kinte pardon s'il te plaît pardon la vie femme mon espèce faut pas sentir peine oui ba santaka na bango papa maman obi ko lata to nini ate ko tonga to ko sala soni non ngana chinois de kinte pardon alobela mama na te parce que simba te na mbala na boboto la ngai ndeni la boboto c'est comme si oh mais ça au continent internet au monde mobile nanga qui dans ça ni na Kinshasa ba chaque fin du mois qui ne ba kin otongi pe boli msanga na panzaye si daibula vraiment asombinda kwa zo tonga atie na internet apaka atie na internet na landa ba information pe ki sengi ba benga na Kinshasa na ngana tinda kutu mic po mikolo yo ba fi à Paris me di o zo tonga na comment reverser bango oh c'était nini oh c'était nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato baloba ki mingi pona glace Studio NC Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Chimitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Viena ma César Masi Clé Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Harry Tu l'as de Luxembourg et idée comment elle est Balisa mwana mokatimile Kongole mamosaka balisa mwana mokatimile Johnny Pelé pastoral Eindi toza wapi balobi toza epai ya Chuchu Lwambo toza epai ya Chuchu Lwambo babi lelo masolo eza ndeni ni eza koyinda babi lelo eza koyinda grâce business c'est veut dire yambi banani babi eindi na olongola fa na mbeli bino nani balobi les femmes en espèce veut dire ba fille ba kanga Paris ba fille ya kombo ba fille o ba yembaka veut dire ce comme moi c'est veut dire ba boko ba yemba ba fille ngo banani babi les femmes en espèce yindi na ina tala ba commenter na pesa goûter balobi les femmes en espèce. Donc les femmes en espèce les femmes en espèce grâce à business ça veut dire quoi? Veut dire les femmes en espèce eza muziki ya ba grande dame veut dire bango batambola kana ba espèce kaka veut dire bango basola kana ba espèce kaka yango ba bengi grâce à business ça le veut dire biso ko to bengi sa yo kaka po biso to za ba espèce na biso nde masolo ezalaka ba fille yango bango ba fille ya kombo veut dire ba fille ba kanga Paris ba fille en espèce. Tu as vu musique, on peut comme belé na Paris, to expliquer.
Mais dites le bilan kaka. Sandra la sauce. Shida Ibula. Mais baninga bamsuba kima grâce mise boy pas. Bon qui m'a pas dit oh. Shida ça va? Oui, ça va grâce. Femme en espèce. Oui, bisoye. Shida kombo monene bambi na nzoto ba. Femme en espèce. Oyebi kombo wana vraiment. Eza comment monene tête au bambi. Eza kombo to sepela po to mona ke to zala tout temps ba 1 euro na poche, ba 2 euros. Ya moi to bi pesi kombo ba grande dame en espèce. Kombo wana utara na et pas na namu tapesa kombo vision wana utara wapi? Bon vision na uteke pa ya ba master na mususu. Monsieur Zora bien, Zora li papa, Zora nyoso na ba montre. Zala ina ngai. En fait, to vanda to ngato sa soirée à Saint-Valentin. To boulé kombo ni to kopesa pour na soirée ana. To vanda to luki to bi. Tout le monde en a peine à 1 euro, on a vu soit de temps en temps. Pourquoi pas te payer ça grande dame en espèce? Et à Bongo, maman te dit d'accord, tu payes ça comme moi, tu payes ça comme moi. Ok. Namoni mais besoin qui m'a Sandra. Besoin qui m'a raboé copain Nicolas. Grâce na wo kimote. Hein? Na kimopoani. Oui, mais toi bien beau, qui m'a raboé poani. Jamais de la vie ma sœur. Non, na wo kimote pourquoi? Non, rien du tout. Sandra, c'est là ça qui m'a été. Bon qui m'a raboé na lingi to za pembeni. To za vraiment ensemble. Michel soit déjà l'exa déjà caméra. Sandra la sauce. Balobi fille des problèmes. Yo ndena moni ona sida ndena moni na zona ni bino mbali bino nde bata wa problème so dizo boyokana te mais boyokana ndeni toyokana te na banani yo na sida boyokana te c'est qui t'a dit c'est n'importe quoi na sida toyokana te towe la nini Maman Shida Ibula babi femme africaine donc babi maman présidente Sandra vice-présidente c'est là na moni na po na sa copie bien c'est là toto maman ça na ngayo tata ça ya na ça mais on sait quand nini ah maman ça na ba faire la taliputa ça na ba faire la taliputa mais ba kanga te ngape bakufa ngape na salanga bonsoir chérie. Mi présenter kayo moko po lati chapeau nga na yebi nanga o lati chapeau lati biso chapeau mi présenter kayo moko po tayo kombo nanga Magui Armelours na yebi moko sac soit bien gros plan na yebi moko jendo zomona je sais pas bon voilà Armelo oui chérie mais yo na awa les femmes en espèce aux osanini awa na musique les femmes en espèce ba musique ça nango ebele ta ko banga bango te to sola to kati caméra ba musique eza ebele oui ba musique na poto na tangelo oui oui ba voisin na bino oui bango non oui ba voisin te non voisin na bino ebiete tienga e ba musique wana ebite en tout cas ngapena na ibana ba voisin tinatala ka biso o ba voisine banane en tout cas na yebi mambo wana te do yebi musique musu na parité si na yebi mais na tala na ba voisine te mais yo yiko sani awa balobi awa nde ba problème soit des obino na yo loba e komi e ba shida ofina ngai ko fina ngate shida pardon tikana sa couple na ko fina ngate apparemment départ na ngai ile na yaki na solo là que non babenginga na solo li que non eza musique normalement eza musique ya pelisa lisi ce qui problème ba kwa sisi na problème likambu ba Holanda ya on a sepela na idée wana na yaki do solo li mais ba pe ba loba que non Magui ba fi des problèmes tout ça mais nga pena nde na yebo na moniti bon yo maintenant au moni shida ndeni c'est là malembe c'est là yo pona yo moni shida au moni ndeni fi des problèmes te pona yo ponga la moni tena bombe yo moni ndeni shida ibula yo ka kombo shida ibula denga na monité bato ba monanga la ko juger bango te parce que nazala pété mais balobi soto yazo mi bala bato ebe ngote to kati caméra o ebe ngote o bangate o so mobano no I'm sorry wala na ebe ngote o bangate I'm sorry wala na ebe ngote nini na osako bo chiko intimide ngai na ekop o me o ki ba prendre te la tola na e Michel ya tola na e o mais o ki ba prendre nzambe zala so Rachida maman présidente dans le peuple lobé la wap quand tu me dis que ça c'est là maman ndebo fandi boy Shida maman présidente vice-président
vice-présidente, hein? Vice-présidente. Shida, étant que vous êtes présidente, il y a association, il y a musique, conseil nini, yo moko d'abord état d'âme na yo, ozo kamba musique. Au kamba ngonde ne toka une femme aux jeune, tu t'habilles bien, aux ana combo makasi. Bango pe bazana kati pe bana combo makasi. Ozo kamba on a d'abord comment. Pour pas toi table ba shida wana aventurière. Ah, ngala ok écoute musique wana te pas musu ba lingi ba ya. Mais shida ibula maman présidente combo wana. Fais pas ça tanga ina za maman présidente na bino. Bon, grâce. Déjà, pour la banda, bisto ma grande dame en espèce. Mais tozo collaborer pe na Gelor Masungi. Ouais, Bewili Azabi. Bewili Astepe. To collaborer pe na Gelor Masungi. Toi pe na pire Masta Vie camarade Makambutu. Sandra Kazadi. Ou coach Abisso. Ou azala toujours na bisso. Ou appelle ça sur conseil toujours landa. Jerry pe aza membre autozala naïm. Au moni ma grande dame en espèce, mais c'est association T, comme mélanger T. Rien à voir tout ça, association T. Et ça, Nena Ipsakio, tout ça qui m'a groupe Nepsomo Boye, tout ça là-bas soirée. Bisso, et là on imagine Bisso vraiment, imagine Bisso plus, et ça pour na ça là-bas soirée. Mais yozo kam maman, étant que maman présidente, ozo kambango n'engeni aux jeunes, entre vous les jeunes, yozo kambango n'engeni d'abord. Non, ok, non, Bisso zana pour na ça bas soirée. Au moins ni, non, tout ça là-bas soirée, tout ça qui 4. Mais la moine à 4, les lots, oui, mon pousseur colongwa, mon pousseur cause un problème, tant ce mobile là, péquissier, tant ce sujet, moi personnellement, l'île 4, tant ce atika. Les femmes en espèce. Copine, on a de longues dates. Jamais non, Kobe Balanaïe. Aurélie Nzimbu, Azali, Azali a un problème. Bien sûr. Bino trop qui bonzoto, trop qui mokili. Le téléphone yo. Wana ba sambla alingi subinote. Wana yom tolobi. Yom tolobi. Na motel bon na kosilo makam. Tukutana na banda kuto obligé ka to tshaba photo na internet pour te prouver même pour te zana lokor prouver mon touté. Mais ya comment ensemble bino ensemble na binote surtout yo. Yo kenda église. Si. Ngapena kenda église. Le poisson na église olinga ni ba basala chaque dimanche ta ka église a photo na internet merci. Non prouver nan. Au prouver biso. Et nana quand on rentre dans mon tout temps. Aurélie Nzimbo abowele ni nae moninga na bino. Comme il faut nous répéter lo que amastananga de longue date to zala kapé to zala tous les jours to solo la na ina. Ba gebo sala na ba Facebook moni onga bazinga mobali onga basalinga boyo moi baba kubabilo ko komala ba Facebook wana. Ya mutete. Bazu mobala mutu te. Bazu mobala mutu. Oh na ebisa yo. Ballon bazu e Sandra, yo Sandra, tala. Solo là. Bandate. On a coûté bandate. C'est là qu'on a aidé, on a banda. Sandra, pour nous aider. Aider maintenant, Sandra. Au moins ni, ba musique hein. Et c'est belé. Quand c'est alante, ba musique. Et c'est belé. Ba on peut kuna ba voici na bino pe. Ba sana ba kombo, ba fia bien pe kuna. Maintenant, étant que bino musique na bino, na musique musus o na ebi ya kombo pe. Boyokana tout boyokana te. Tout kana très bien. Nazaku marraine il y a Lorette Compressor, il y a camarade nanga pour musique en fait samedi bozala kita. Na kosio. Au côté Facebook. Que na mona ka ba robe kaka. Na mona ba robe. On a ba na biso botika polémique. Toi bien na bango peut tozala ka bien pour to banana bango il y a longtemps. Donc ti ba so ba marraine pour ba yebi. Pour na soirée peut pas bosanga na kabino no surtout bosalika musique moko na Paris. Bat na idée na bango. Bat na idée na bango, ba umso ba banda ki avant baza, bat umso pe ba banda après pe bazali, tu vois. Toko ko mélanger ma ambition sur t'es quoi. Mais ya solo baté mama, akitoro bo o banga caméra. Oh, alors bat bon. Amlo. Ngalingi na eba. Boza combien na musique na bino boza combien? C'est comme ça le bas notre militaire mais bashi d'abord bébé ça yo ba no loba maman. Oh ba no loba ba combien? O éviter hein? 12. Okotanga ba kombo ça et pas na bino bolingweza. Tanga ba kombo o éviter ma président tanga ba kombo. Grâce. Parce qu'il y a une association na bino. On a évité hein. Et là on luka. C'est non lequel hôtel. Ozoa. Bon et pas biso ozoa réponse au nyon solingi. Maman biso réponse question nanga. Ngaza maman présidente Shida Ibula. Boza combien? Boza en tout 11. 12. Donc tout sera 12 en gros.
toza ba mibali mibale o ba travailler na biso en collaboration to na Gelor Masungi to na Bewili Gabana Chou chambre de beauté yewana ndeza bongo to na Brecken Bayaka Sandra la source de journée qui Maggie Armelo Monier Obakisi batasika pota mobana ki na yebi masolo voilà to bakki na yisa ki bon donc émission mais na mon ne bandelo ka mamto lo na yebaka so bien to zaka 4 mais to bakisami c'est voilà mais 4 wana oyakala ezalaki yo Aurélie nana nsusu na bosani il y avait 2 invité to pesa bako Renate Kapaya voilà bakisa mususu wana bozaki 4 nana bobandaki na baby kumeso voilà on a problème tant autant ba combo ba master nanga oui ba master nanga ko boya bango jamais ba master nanga Renate Kapaya Aurélie Ntimbu baby kumeso maintenant to yoki soirée ezabo ça barbecue dimanche au masolo ezandeni dimanche le 5 juillet natangelo ba combo bato ba ozala o ba grande dame o bazali o bo mona bango pe dimanche le 5 juillet za dimanche choté ozoya Brecken Bayaka ozala bomona Magia Azali, bomona Prisca Azali, bomona Chuchu Luambo Azali, bomona Sunan Leda Azali, Aurélie la friandise Azali, Nadège Boumey Azali, et quoi qui non? Ouais, en gros, ouais, parce que 7, après le reste auto Zali. C'est gratuit ou bien c'est payant? Non, tu tiens 5 €. 5 € na ezaka ate so bokoti bona 5 € bolino bife froid ezala pona 5 € na bino après consommation dans la carte au somba na pesa adresse ezana 45 rue de la commune de Paris 93 Romainville. Il y a pas un numéro de téléphone sur Motalinga benga par exemple à réserver place numéro nanga na bomba nanga ngote na sala attends yo kashi da ibola pesa numéro 06 pona bo finga te pesa kaka pona ba anonyme te bo draguer nga pété na o pesa yo bala no kututé ba draguer te poani yo mutoza no célibataire un dirsi nga za célibataire dirsi ba loba ba tonga ko la palinga ko na côté la kayo donc yo za na besoin de mona na côté madame Messi oza no célibataire en dirsi en plus na célibataire te na mobali ko ba bon tena yo longola yo mobali yo oui na mobali Shida yo za na mobali oui na mobali oh maintenant zo mona biso asanga za mobali tikala misanga na sona makamuno yo za na mobali na mobali nga Shida na otabino to ba responsable na ba mi balé 2 garçons et puis na zana mobali mobala ngo afana na poto to na l'Afrique na nga vanda ouais na poto donc merci. Mais zelala tokati caméra Shida après na zo bandinga zela tokati caméra Shida permettre nga question ka tokata caméra na yo ka c'est comme si nangi na tanga kombo à citoyen peut-être place moko ba fingo makasi soit des Shida oh na sili siku bon na tiki mais oh mais na le bien tika ngala sa cop ko la sauce asa mokolo alo pardon Gabana asa intimidé ngala na bien ya oui non ça raconte na ngalim sanka na question oza libre loba oui ou non voilà na kota ki na site mobo ina otanga kombote ba moni tomoni ngai na moni batie Shida soit disant azowela mobile ngabi zoye zo nanta zoye ndenga telemi boy Shida zowelela mobile Shida zowelela mobile le pourquoi owela mobile oza mwasi kitoko Shida mibali okoza mobile na yo moko te elowela mobile na voisine na pembe voisine soki aza mwindo na yebi pete soki aza chocolat na yebi te déjà nga tana couleur nanga na tia chocoté dans complexe sa couleur à pembe te parce que na occupé owe la mobilité c'est comme si babotolo mobile c'est comme si mais na zana mobile na boboto la nga ndeni babotolo c'est comme si oh mais ça au continent internet au monde na mobile nanga qui dans ça ni na Kinshasa ba chaque fin du mois zo kinde bakini otongi pe boli misanga na panzaye Shida ibula vraiment asombinda kwa zo tonga atie na internet apaka atie na internet na landla ba information pe ki ba benga na Kinshasa na ngana tinda kutu mic po mikolo yo ba fi à Paris mais de o zo tonga na comment reverser bango ya okomo tonga yo guerre na nani kasi o moni ke mama lobeza en sens te obina na OK Paris ngana ko so tonga te tonga do so na OK ki na tonga do fona kinda tout na landa makam na osana kin na koti ki la bazan kin te ngamo mkolelo fona za la wana ti na fungula restaurant na kin oui na ville
na gare centrale. Il y a un ozomona ça baler retour tout le temps. C'est comme si yo comme na guerre na voisine. Voisine on nani. Non songelo. Gavana. Gavana. Bien. Oh le banini et peu bateau. Bon t'as l'émission oh. Pour battre monsieur par exemple balobake, ba fille ba télé c'est des filles de problème. Qu'est-ce que tu peux rassurer na bateau bon t'as l'émission oh. Yo monter ba fille plus que nga. Bon, bah fille des problèmes, les gens ils aiment bien juger les gens de loin, mais de près bah ils vont monter. Mais et loko ming to lo bela a pour na batu, bah yane na barbecue. Nyonso bon bon ko nga bata la o shida ibulo, Sandra la source, Aurélie la friandise. Maître Rick Mando, balobi veut dire maître Rick Mando, maître Rick Mando veut dire maître. Non, on va mettre Eric Mando. Peu équipé, le bano. Ouais, donc bata la bilongiana te, bata la tangati nous en collaboration na bango, mais bata la. Comment le bio peut aux amours t'as pas problème. Grâce, c'est important te. Waneza ce que les gens disent, mais bateau ba yebinga baby kenaza gentil garçon, ata yo yebinga na gentil. Est-ce que yebinga problématique? Donc voilà. Donc waneza ce que les gens ils disent. Mais là on a dans le baka qui va na barbecue, barbecue même c'est un thème couleur d'été. Donc tout singi ba rouge, ba violet, il va ba kata net boye ba talent rose. Nyonso ba souki ba kata boye ba teinture boye belé. Donc en couleur, badbaya 5 € consommation. Bon, on a buffet franc, on a bango gratuit. Et puis par rapport à Beta Leader Amboka, CNN, bon, donc voilà qu'on a le meilleur DJ à Paris, Arnaud Technologie, bon, animé soirée, donc voilà. Merci. Venangazawa, Michel Kabea wetu katara venanga kataikara. Michel Kabea wetu. Sandra Kazaji va lui mobile veut dire mobile mbinga. Sandra Kazaji a ma solango. Ya bongo te Michel Kabea. Eza bongo. Bonsoir. Bonsoir Grâce Mbisi. Le grand DJ. Oui. Yango no oli ali bango ba tonga nga na côté la yo. Na silité na nani na kufite. Biso ba kona braza ba toranka biso mabeta. Mais on polémique hein. Lelo ma beneska yo koleka o hein petit na Grâce Mbisi. Comment non gentil mais oza ba pique tu vas bien en hein Michel Kabea ba pique moko boye et soit netka yo sala ma bia bat balinga biso pona ngo. Ouais. Mais tu vas le dire que soirée on est le 5 yo moto ko anima ngo. Oko ko assurer bateau pour la musique. Oko ko assurer bateau pour la musique. Je l'assure à tout le monde. Je l'assure à tout le monde. Si Nabiso Ezaranin. L'exa caméra kuna. Si Nabiso Ezaranin. Si Nabiso. C'est quoi le nom? Congo Elengi. Congo Elengi. Sandra Kazadi SK Eric Mando dans les Lachida Iboula Botongo 3 na gaz. Ni shida na makambo chikana ni sola ni musique. De kona musico. O kwa assurer ba. Nazana yo Grâce Mbisi Sandra Chimanga la source. Les 5 hein. Olingi bango pe makasi hein. Ba petit nanga na kola na bango muna fula bango. Le 5 juillet et Beba. En tout cas na Paris ba groupe Ebélé hein. Ba groupe Ebélé. Mais Grâce Mbisi Arnaud Technologie confirme quoi, les femmes en espèce basola. Na moko na rosala. Ba lebi ba roboa ka mbongo to filmer ka ba mbongo ka joana. Ba tonto bien. Ba bi joana ce que za no occupé te baza mais ngande na za occupé te boya ka ponanga. Pona yo na be Willy Gabana. Ba lebi baza occupé. Maintenant okoko loba nini par rapport à il y a soirée, au lobby musique et ça bien, mais la musique nous surtout et betama. Pour la première fois, ça na ba image belé et bani qui na mis côté kuna, mais na Grâce Mbisi musique et beta nyoso. Arnaud Technologie congolais, Arnaud Technologie internationale. Donc nazana bango ba ser na ngai. Donc yomo j'espère que vous êtes témoin. T'es na osala. Na ba yobi kat na ma boîte, na ba stade de France, na ba bord to zalaka. International na ngai vient na mo pa lo ba assurance ezali. Eric Mando assure. Sandra Kazadi méchant. Ok, merci beaucoup. Michel Kabea wetu, tous à sœur la bison, alors quoi métis, c'est comme si moto angela kato comprendre. On l'a vu? Mais bon, on a qui m'a boy pas nini. Non, tu n'as pas que ça ma casse c'était ça nous a gentil. Pour le 5 juillet, que bateau se base à la partir il y a 14h jusqu'à minuit. Donc voilà quoi. Tomber des beaux gosses, des belles gosses. Il peut occuper. Pour bailler badja occupé. Occupé hein? Ouais. Occupé.
Ok, merci. Nazongela Sandra. Olobi? Ti, nalobi na shit. Évidemment, maman comédienne. Sandra, pardon, ça me sala. Sandra. Nangi na yeba soirée wana. Bogola tandenge nini. Bolobi na bat bala tandeni. Motala taza libre alata oyo amoni to noir to chocolat to vert to bleu to bino bozana tenue ke bala tara pembe to bozana tenue préférence na bino zanini. Pendant le 5 soirée wana. En fait, barbecue hein, et ça soirée thé ouais. Ouais. En fait, on n'a pas de tenue. Couleur de thé. Donc là tu as non nyonso lingi oyo moko place aux ali ke na boule et que non. Couleur de thé ça hein. Là tu non. Donc tu exiges na bisoté que non, il faut là ta blanc de blanc, noir, rouge, je sais pas quoi. Bon ben ça t'as 2 personnes au na Paris, va combattre 2 personnes. Au lobby par exemple ya où il est au casa na soirée on a tara biso rara au soutenir biso 2 personnes rara. Oh yebi ba au monde ba prêtre, ben ça ba ngoba ya. Ils sont obligés. Bine de ba espèce na bine de bonbon na bine coquille. On a pas ça aide. Bon, toi tu es grande dame en espèce, toi on a espèce na biso déjà mais toi on a pas ça to to pouvez batouter, vous comprenez? Eux ont ba Hermès. Eux ont ba Malembe. Sandra. Oh, OK ma vitesse bon na tuni que olingi nité. La mamba bila mate grâce business, ça peut être na chinois de Kinte, pardon s'il te plaît. Pardon. La vie fait mon espèce faut pas sentir peu non. Oui, ba santara na bango papa maman. Obi ko lata to nini ate ko tonga to ko sala soni non. Nga na chinois de Kinte, pardon na lobela maman na te parce que simbate. Donc oh, ils ont vrai cuire, ils ont bien. Ils ont bien sur les fonds, on a 4 hôtels, autant peu comme mais la ligne makamwana te nazo éviter grâce mbizi. Ils ont comprendre. Ils ont banga voisine. On gagne banga voisine on est nani. OK, Claudine. Balobi Sandra la source, la fille qui dérange et qui ne tarit jamais. Donc nana muto bangisa ngati parce que nazara na ba espèce. Sikoyo lobel na la peso ba kombo ya batu mibali. Ya mibali maintenant. Au bengsi bangma ya na soir. Tozui Sandra Kazadi li sasa suka. Tika nani Sandra? Oh, pouvez pas osala. Tika nani tanga. Faut ya osala, balobi ya osala obligé. Bon OK, Sandra Kazadi d'accord. Mon sens. Ma présidente n'attend nyo soso. C'est là au moment na tu la question te. On le ma présidente. Ah na tu na question comme grâce bis bonatika. Na loba. OK. Na libre. Na maman na libre. Non ça cop na nga. Nga na ye bo pesa nga espèce nga ke na ye cop. Na bien nde bo sa boy. Maman présidente. Soka lobi no minute yo. Toka ti caméra. Na moment Sandra la source nga la maman présidente. Au moins les minutes qui nous sont belanga eneken oyelinga eneken siko. Est-ce que Abeti t'as ça l'émission tu mets ta tête. C'est là. Est-ce que go ça là ngo? Azate shida ke déjà. Au moins ça na source. Au goût ba bitinde ata yana ngana tinda mana pasi. Et parce que ma présidente tinda na sens. Oh donc rôle na maman présidente ça te. Tala ngana vice-présidente donc yé présidente. Maman comprenez c'est l'ambiance de l'émission j'adore comme ça. Nalinga ba ta teme boy émission qui est bien merci. Ngana vice-présidente ya présidente tinda na sens. Des fois tu es secrétaire. C'est Eric Mandozo. Beaucoup de respect pour la maman présidente, pour pas à respecter Angaï. Donc en fait, tout comme ça, tu as une canne en sombre, il y a personne qui a une canne en sombre. Bon, na bois qui batu, ba vient nga ba pire vie, ba tout nyonso, ba zala bien na biso, boy abo sepe, ba président ya ba indiété. Donc bon, bato nyonso balinga ba grande dame en espèce, ba ya eza ngolo monte que tout ça so to bundana batute en fait to luka kaka ben sika wana na tout na maman président c'est bon donc to sili c'est bon on appelle simbote na bengsi batu o nyonso ba roya ba Arnaud Techno donc technologie ba bi DJ Solo o nyonso penda de longue date ba Sandra Kazadi ba bi ba Nagler fo bozala ba Mathieu Kamani ba Guy Molebe donc ba Vienne na biso nyonso à Paris ba Pierrot les Blancs fo bozala question na lo ba ko tshaka okete zela musique la bino yo et yo to foot yo au moins ça baka vite foot yo OK
tanga maloba te grâce merci bato bavie na biso nyonso basoutenir biso bagrande dame en espèce baya tosepela tozala elongo na bango tosala biso course na motu te eza kaka ke bapetite sœur na bino baolukaluka dans esala biso bien po toyebi ke bafamille na biso mpe mosusu moi babarbeki na bamoi wana esala moi bien on comprendre bafamille mpe bazala to partager moi quelque chose ça me fait plaisir comme si vous foutez un merci to foutez tes points na bien mot de la fin bamboteka yo lo bano mingi kasi bamboteka non mais bamboti batunyon sokaka moi je rappelle juste que bato il faut bazala le 5 en tout cas borata des personnes pour baya na fête na soirée na barbecue na bino eh batomboka bazala na peso bato o benga bango to ozana bango na pesa te vraiment ayibi ka ba mona nga boyeba na peso bato kasi tanga te ba mona boyeba monsieur Kabeya na bit mota simbi caméra on sait pas possible ya boka des personnes ga to le cannabis pardon bon nga nazo invité batunyo surtout baya na barbecue na biso le 5 juillet ba okuta Arnaud technologie au panza teke comme il faut le DJ number 1 wa banda masolo zalana donc na bengisi batunyo surtout balinga biso balinga la bonne musique au balinga au Arnaud technologie au balinga ka groupe par rapport au balinga ba mona ba vrai chéri ba grande dame en espèce donc bango tubaya donc Sandra Lissasi Sandra Kazadi Lissasi Suka et Sandra Kazadi balobi bobala mbinga vela ngai mbinga loko la vela moko kwa na korama mbinga toyebi te tina kati vela nga Sandra te na déconner mot de la fin maman ce qui mangai amlo mot de la fin o qui m'a pas Nico na ko na sepe na taille na yo thank you na ko ki motin na mo net non mot de la fin ka bon na lo solo la ka ke batubaya eza lisalisi normalement eza nango te ke soirée eza fêtité soki nini donc yaka lisalisi donc toye kaka barbecue to sepeli pardon pas comme ça to sepeli donc voilà batubaya na bango eza normal baya to sepela des personnes oh bakoya ah oui na bengi si petit sœur na ngai Get Mbabu à Rosala et puis sœur na ngai à Bruxelles Nounou et Poma à Rosala donc voilà merci bien Tishida na clôture non aider na clôture na bien Arnaud avoir a ben saka moi des personnes so ben ça peut ba ninga ne pe ba collègue ne ba DJ pe to éviter bon non bon ba ngote no ben ça ba ngote to yokana te na yo kité lobby na roboka bango te hypocrisie za mabe na dédicacer mutu te température est très élevée na boyeka loba na boyeka bata Paris ba fino sa Paris ba pesa pena obika ba fi wana ya sac ya talo wana quoi ba garçon na bien ba la propre ba play hein Nicolo ba bi na Belgique ba garçon na Londres to beta to luka les grandes dames ba sola mbongo ozana honte ko yate mais bino bo kimisa bibam so moni de fois na mbongo te abangi kambala moko obwaka no comme si bo futinga na Sunday so bo lingi pe na la leka sanda déjà réveillé déjà lo babwaka no bon na bengisi ba groupe na ngano sta WhatsApp qui peut ayobaya Orange OK na ba WhatsApp ya mais ba groupe na ngana ebike WhatsApp pour supporter bango Eric Poulet de Lausanne ebike oya Ibro qui vous la président nga qui peut ayoya donc batna na zana ba ala finini donc na bi petit basel oya oui ala finini grand frère na oya Gelor VIP frère na oya Lido VIP par oya na bi trésor la blonde pour oya bozala donc voilà ko babonete pis baya fa chez Marie coiffure na bigo ya donc il est important wana bing si batunyo stubaya to komina suka olobi nene mama présidente ezaka o seka fani na bien ezaka bata Paris ka bo sa barbecue pour na bata Paris to bobeng si pe bata Londres bata Belgique bata par-ci par là jamais soko sala loko okosaka pona mboka non ezala ata toza batu ya batu donc to beng saka batu nyonso baya va fi à Paris na fi à Belgique ba fi à Belgique bona ba guerre ça disait pourquoi nous tous en guerre na baba ndeko na biso ba sœur na biso te ba ndeko na binote ngaza copine na ngai mère ami na nga vanda na Belgique comme na Get Brenda donc jamais na cause na guerre be William vanda wapi na Belgique te
ce que tu as un problème combo zotanga taba combo ba côté aux autres tangelo ba combo ba kana ben ça bato à Belgique ben ça bato mais biso to za bato bato to ben ça mokili mobimba donc qui dit mokili mobimba to zo ben ça o azana possibilité ya facilité ya ko ya place biso to zali Belgique, Suisse, Allemagne, Londres, je sais pas, Espagne, attaque Kinshasa. O amoni que jour wana eko permettre azana biso pour donner la période de vacances. Baya, c'est ça le problème. Parce que au départ, des vacances, l'été, bana besoin de mon pépé, bakutana. Donc tu vas biso autant sous une semaine après token na biso. Yo kendo apio. Kanda moloba ka place ni na kenda lisus. Yo ba bo mokuna. Metanga lobi bon tonga na vie maintenant tango soirée aussi là par exemple soirée aussi là bah déjà pour battre déjà je pense déjà battre vous allez belé parce que image les cas déjà samedi 3 journées de mercredi samedi ou déjà ils ont quota donc battre bah yo déjà information qui mais battre musu ba bangaka des fois ça na posa ya mais là où il y a des filles il y a des problèmes tu peux leur garantir quoi bah y a na bango problème ça to monnaie comme ba monnaie de balobani français pour biso congolais balobani ni français des comptes rendus hein il y aura pas de compte à rendre non ba compte à rendre en tout cas bato balanda ba soirée nanga ata ba fête nanga mo personnel na salaka na ndimité depuis na bano sa ba fête nanga na ba soirée nanga na lelo skole to comme sous groupe boye na to ça na mteke problème mo bima la carte chez alate. Donc, ce qui problème est que la place nous souhaiter ailleurs, mais en tout cas, bisonné tout ça bouillé. Dans le groupe Oyoyo, problème est à la tête. Là, dans internet au moins, bassoiré tout ça là. Au moins, on a tout dans la problème. Et pour Oyo, quand jamais que bitou moi bien place là non. Maintenant, Borara 3 personnes, yo ma président 3 personnes. Baya na soirée. Mais bal de kakaba c'était. Déjà na banana na séparation dans mon avion na mo pa au quadra azalana na vie na ferego là Jésus de Nia ça me manga toujours les polo. Oyeli nga question c'est là na ngala kata nga balobi yo pe confusion et pas na yo identité no ya musique ba yebaraté ba kende bona maison merci daibula ba kende na et pas ya ferego là chi daibula quartier la terre identité na yo na musique c'est comme ça lo baké aux stabilité identité no ezarani ni ya chi daibula la musique peut commencer na identité. Mais si, na identité na Congo elenge. Maintenant yo identité na yo. Wana eza émission sala eza musala na yo. Yo maintenant identité na sala moko. Yo identité. Mais wana siko eza musala moko eza famille. Baba ndeko na biso nyonso. Parce que pourquoi lina kabona ke naza na identité mo non. Toza famille faut to kumisa bango nyonso. Donc kumisa kasi ba musicien. Ndeko kumisa. Na kumisa ba musicien te. Baba ndeko na nga. Na ba ndeko kasi. Ben sa bango pe ba ya na soirée. Taka yago là ndezala ka toujours basamelo moko boye na papa gana te lobaka yaya papa quadra makambutu babete solo moko betox to zelongo pe mabuka fuma mato ya mona esengo très ma apôtre merci après na nenge awawa vient na ngalizarasu mavangu na vient na ngata titigana batika ngate bazala toujours na ngai na DJ na biso otozala ne to besana de longue date donc voilà kutu na ko sa polémique non te pas yebi donc Arnaud technologie number 1 voilà na la basuna na isus mais yo oza occupé on voit que papa te oncle na ngai on a linga lokola ya zate mon oncle donc okula jonga na bob jonga na lela bon so na tali ba chéri na ngakin Roméo mavangu na pied na Naomi de longues jambes ba Belinda de ba Lorette ba koya na bango pe Lorette Nagnon compresseur ba Lorette ba koya na bango mais to ba mastate non aider au kaka pozolo biso ba Lorette compresseur ba fait RDC Renate Kapaya ba on surtout ba Zala Gladys la japonaise ba Zala pardon ba on goût dans eratate t'es jamais qu'on raté tous ensemble ouais ba famille Yamakila OK. Un mot de la fête au Kominasuka. To 5 noka pour le 5 juillet, to zelabine en tout cas et à dimanche prochain donc boya bo CP là, bobi ki ba grande dame en espèce ta ba sala blo na bango et ratarate. Na si malabino qui est derrière vous? Personne. Buzoma. La vie comme en espèce. Attends moto bona sponsor te. Ngana ko ta dans moi 10 € na poche na ebité hein. Misala. Tala. Ezanga te. Te asina tika batika yo. Ba femme en espèce donc mutakoza na sima na biso te simba te. Ta moto soutenir bino te. Biso mon. À part Nzambe na CA to monite. Ba biso ba ko avantage hein. Nandeni. Poza mwindo. Mais faut la fière femme africaine. Agence ya moko
oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ekosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motuka kolonga Dubaï comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses la quartier, la motuka, le Goya au foot le même prix, au foot à mon à motuka, autant de lignes qu'il y a motuka, il y a mon au foot sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long de Dubaï. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc tozana mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezalié ranger ezalié on doit écouter on là na moi Mirajabu oh site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy sans kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viena Maseza Magic Cleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos 6 sponsors à Makassie unité d'élite bomonier la sexy